Même si on a au contact du monde, aussi les titres pour les titres, on peut s'amaniter. Même si on a sacrifié pour Maramboya. Mbote Bandeko Balingami partout d'ici quand vous allez le monde entier, c'est votre humble serviteur Eli El Pro TV, fauteuil des stars. Lelo naza on a invité nanga obabengi na kombo ya Dikuta, aza jeune talent, azo pota na musique nae, depuis bandi carrière nae, malé maison bache loboko. Lelo oyo alobi à côté studio a celi biso ba nouveauté oyo ko bana toile lobia. Dikuta, bonjour et bon après-midi. Bonjour El Pro. Bonne santé et puis bonne évolution ya bavina. Santé allez bien, évolution peut qu'on est bien en gros. Bon pandina yo. Ouais, on va très bien par la grâce, j'espère au monde en Naza. Dikuta, ça fait un bail. Bonne évolution la musique na yo et puis depuis banda carrière na yo, na place au komi lelo, évolution nini ozanango na makamba musique. Bon musique ils ont qu'elle est vraiment bien, banda carrière. Tu sais que c'est dans Nazali. Ate mingi te mais ba contact ils ont qu'elle est bien et toujours qu'elle est toujours malin pour moi la musique est facilité. Depuis banda musique na yo, ben inconvénient ou ba difficulté nini vraiment ozokuta nango à part osenga ba soutien ndo senga mais difficulté o bena ke non l'air mo beno fan hôtel bena ke ah musique nanga il faut beta faut racha balari il faut bohème ils ont pensé te ba difficulté on faut le bango ba TV ndo fan nanga beaucoup mo kili ba comprendre ba souci na bino ba jeune talent makambo bo na ngo besoin ko sala tanto makoki ndo zalate le bango na difficulté le bosso par rapport à la musique oh ba jeune musical ebele ba jeune artistique ebele lelo ba bungi talent ba bungi nzela ezali monde mususu oyo kotisi biso par rapport à la musique oyo ngala kutana nango po musique sambongo oke musika te eloko ya liboso na par rapport loko na sengi ya vie carrière musicale na ngai eloko na kosenga vraiment c'est important et ça que contact base équipe nazana non équipe était assir nazana pena non ming ngamoko production pena assir na mezate na travailler non solo eloko na kosenga ne ngwana même si na pe au contact du monde aussi les titres pour les titres on zo pesa manite ba iso luka mutu moko sacrifier pour Maramboya. Bon monde wana na kota te na kota monde wana te depuis na bana musique mais ba proposer ngai ya banani ba proposer batu ezana keke batu o msusu monya sepe na talent na yo ako proposer yo parfois et concorder te bon je sais vraiment il y a on vraiment batami o ba sungaka batu o ba comprendre ba talent batu o ba sungaka sans condition na on senga ba soutien na bango ba sunga pena po ba jeune ebele l'autre ba bimi to bitene ba sali fo abima opinze mo beti to ki promotion to make up parfois par rapport to na ba château de le to yemba to sala mo ba parti kuna to sala da oji donc to continuer toujours nzela ngo kaka mais l'autre to senga vraiment un peu force na single oezoya sana acapella ba comprendre vraiment que na musicien awa quoi bon na kosala eloko mo bete maloba mbongo ya mibali kitoko eza ya basi kosala konzo pass kopanza mbongo facile oyo buka lelo eza oyo lona kilobi ya pas de show métier tunande yantuka aux opportunités master komatina suka bawelela bazanga bakenda pe basuka sokomoni lelo yo na telemi makasi yeba sekisika na uti na moni pass. Yeah, bon, ça mon message mon apprécie par rapport à ba jeune talent. Félicitations. Yeah, merci pour bien message. Merci. Bien accueilli et donc qui tourne makasi. Vous avez parti fort. Merci. Petit message conseil. Bon, message par rapport à ba jeune talent. Bat balingi mbalamo ko. Abandi lelo alingi be resta lelo. Mais normalement ça bon côté. Nga bandi musique depuis 2013. Suppose là 2025. Donc, na tellement mebele. Autrement mebele ba proposer un peu belé donc si c'est quoi na zabwe ben so tuna nini yo bimate nini te siko talara boy po ezana na tananga na mte oyo na concorder na posa nzela ya mbangu te apprécier te mais na posa nzela moko oyo ya kimia o na olia mbona nga kimia non ça c'est na nga kimia po to mona mtsu pe par artiste soka bimi obeta 6 mois 7 mois une année à bongi le mercado kwa ni posa relo mo ya mbangu c'est lo mo ya mbangu donc ce qu'on a dans nzela wana tezana posa lo mo te mona ba fali lelo tozomona ba kofi tozomona ba wera
moko eza nzela yango yango esenga vraiment patience yango na osenga vraiment basoutien équipe a bien pro et à tout travailler. Voilà, merci beaucoup. On était ensemble avec Dikuta la star. Tout le monde kolobela o eza moi intro ya musique naïe. Nasir à la prochaine tour betane bena les solo laï. Voilà na moni le réalisateur le plus frais Mwindo Ngolo David. Auti poto azotinda charme moko na nzoto na Sabino donc fauteuil des stars tour loba sous à la prochaine et ensemble. Sacrifice égale à bénéfice. Sacrifice égale à bénéfice.